ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamore Zignos, Bamesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité à Bundes, oh maman abino la cabino, kakaba, histoire vraie pour essa la bino, ba vrai makasi, Nabanda Kunabino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola, apambo la bino pour la patience, la fidélité, la confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki, essa la kavama bien makasi, yango to ebisa kabande konyonso, bazolanda biso partout, ba oh nanu, ba sabona na site OT, s'abonner au site ya mama abino bandeko déjà bo s'abonner bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 pour sunga yo nanga na suite ya vie to bandi ko pesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi c'est qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi so amebla 22 ndako na Verchache ezalaka yo Betty la patronne to bosanité code mboka ya Willy Moucheni les vrais code des mondial papa social fondation Willy Moucheni balobi toujours tokendaka bongo na vie nanga Jado Mfumu ya Zélande na kati ya Belgique Jado Makola balobi wumela na kati ya Belgique bamorena bamorezi Irène Masiandoki ayaka bwana na moni vie nanga Simon Kibuki di mutambongo na kati ya Luanda ya kusamba ezate merci na tazi vita imana ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes balobi porte parole na biso ya maele na bosanité ya abe ya Zakari Tulumba mwasi kitoko pe tai Mamie la plus belle ya prêtre Zakari Boni basangwa Lili Mwimba ya papa Oscar merci na bande konso banda kabiso partout Irène Masiandoki ayaka boye na yela kabino masolo ya solo na yela kabino aubergine tende kaka na lobaka biso to sela ka proverbe 19:20 pusunga yonanga na suite ya vie mokili eza na makambo ebele ba morena ba mrezi so na meme bino eza lisolo moko eza vraiment molaite metoko beta yango pona kotalisa bato kimotema mabe ba camarade o tozokutana bango na poto mokili eza na makambo ebele bande ko bolandaka mama Irène lobaka eloko moko molinga mi malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée parce que na sena tango oyo batu nyonso ya mokili basepelaka na bozwa baninga te surtout ceux qui oza ko avancer et kotaka kimote mabe na ba camarade o baza na Yesu Masia te ndeko na biso mwasi na kombo ya Berthe abengi mama Irène mama Irène beta liso nanga pona kopesa bandeko conseil na ba camarade o tozokuta na bango na poto mama Irène azaki na moninga nanga moko tolingana ki mingi
tolinganaki vraiment makasi azalaki copine moto bande ko se comprendre bien azalaki marié na bana mibale nga pe nazalaki marié na bana nanga misato mama Irène tovandaka problème ezate couple ya copine nanga ekotaki ba problème vu que ba comportement mobile ne ezalaki malamu te mama Irène soki bazwi ba problème ayaka koyebisa ngai na mobile nanga tokoma lokwa kopesa bango ba conseil mama Irène nde tobande kopesa bango ba conseil nzoka mibali balingaka bongo te ti tozopesa bango ba conseil nzoka mobile nanga azomona faiblesse ya copine nanga panza lisolo o mama Irène copine nanga na mobile na ye bazaki vraiment na ba problème et yakosala ke ba divorcer ba kabwana ki atiki na bana mibale mama Irène nga pe zoba nazo soutenir ka copine nanga na ba problème azaki nango courage c'est la vie ndenge ka kizalaka nzoka nde mobile nanga tia bande ko kosambisa makambo kuna zai kokuta ba qualité ya basi oya lingaka epa ya mwana mwasi wana yango nazo yebisa bino eloko moko bande ko bozola ndanga mokili eza na makambo ebele mibali bomona ka baza na façon balingelaka bato eza na mbali msokoza na ya kitoko a mono mabe ya préféra basi ata ya mabe msozani kitoko azo mono mabe ya préféra basi ata ya kitoko nzamba sala mibali ndenge yango na yebisaka ba mama tozaka vraiment présente na vie parce que mokili tozo yoka pe tozo mona mingi mama ikanzo ka mbali nanga koma ko lingani copine nanga nga na yebite sala ke balingana po akuta ba qualité ya mwana mwasi ntanga zo pese ba rapport mobile na ye yazo bana mobile niki ngaso na zui mwasi neti mwasi na kovanda kimia comme si on dirait ngana za malamu te na ye mama irani balingana copine nanga na yeba te babanda love na bango na yeba te mama irani eloko na lobango na mibali soko zo bimana camarade ya mwasi no eloko alboso ko sala faut séparer bango parce que ba risque ezali liwa ezana kati wana mama ikenga copine nga ndo na ndako toyebana ki ba secret nyonso tozaki vraiment ba meilleur ami mama ikana komi ko bimana mobali nanga nga na yeba kite diku mama ikana copine nga na bandizemi bo partager nga lisolo mokiliza na mama bebele poto eza na buzo bebele copine nga bandizemi azo ebisanga pe ka bandizemi zemi ozu mobali o mokopena nga zaka na France mama ikana landa lisolo partager yango bandiko bozo ndanga bozo part na bino temps eza mauvais tant on a le baka Jésus Christ revient mwana motazozo nga mokili eza na ba réalité bele est-ce que mamundi butivi azolanda lisolo na Béatrice Lokilo na kati ya Londres ya Messi fils Lokilo couple tokas bolanda lisolo fifito mona japonaise zwa kiti vanda to beta masola solo aubergine le kakate mamere ni copine bandinga zemi tant copine bandizemi ba caprice zemi nazo soutenir copine bongo mobalo mbaye nanga azana France mamere ni pele bika mobali nazana France alaxinga ba photo mobile mamere zemi komi 7 mois na bandi komona ndako nanga changement e bandi mamere mobala komi na ba sale comportement akobima kozonga te mamere ni kofinga kosona ndako ekotinga des autres mamere nazo ba te pom nazo bisa copine nga na zemi ni kanga na comprendre moi mbalo te soki boye na kobenga na ko copine nga benga na ye azana sale comportement po nya finga yo nazo comprendre te pourquoi ko be benga na ye mama Irene ngai pezo ba lokwa na opesa ba rapport e pa copine nga bana benga mamere to swana mobile na benga na mobile tant oze ma copine nange sali ba 7 mois ki ba 8 mois ngala mobali ndako ningana ki makasi na bengani mobali tant na benga mobali abimi na ndako akei parce que buzo belekaki lokuta ba problème ko soit na respect zate ko finga nga na bengana ki tant mobali akei mama Irene e omela ki te copine nga aboti wana mobali za su na ndako te na comme kokoko ka pa batuke mobali nanga komi kotambola na voiture ya copine nga po azaki na mwa voiture mwa za kotambola na mobali nanga bimi na ndako siko na copine nanga ba na relation ni ba mona mobali nanga na voiture ya copine nanga pona momana yazaki su na voiture te mais copine nanga auti ko bota mais ngoso na bimi na ki otala copine nanga ndenga bimi maternité azaki na ndako na zozonga na kotena frère moko ayebisinga oyobo zalaka na copine ba kamandeni entre ta copine auti bota na mobali nayo mamera ni selinge mention na bandi kolanda lisolo mama irani mokiliza mabenzo ka mobali nangande abota na copine nanga na eko comprendre que copine nanga libana nezaki matata apparemment bazaki na mobolingo avant na mobali nangai yanga zeko compliquer mobali na ndaku siko azia kopesa ba rapport epa nanga na mobali yango to so ba conseil mobali nanga ndo soka para copine nanga waza mwasi moko malamu asa calme makamsuku za sala mobali na ye yoku to sala ngango te c'est que mobali naza fojo mama irani zeka na langage wana nzoka nde copine nanga na mobali nanga banda bolingo kala mobala copine nanga nde ko soupçonner copine nanga zaki sérieuse te ngo bazaki ko potana nzoka nde mtandao tsa bango na des autres eza mobali nanga yango mama irani beta lisolo pesa basa mabala conseil total ka ba camarade ni tozwa
mibali ni bazaka kalingi mwasi naza na camarade célibataire tezaka na camarade marié mama yani copine nanga zaki marié mais à titre des autres na couple ne babanda na mobali nanga depuis kala mama Irene yango comme na seul comportement vers mobali ne papa bana na ye papa bana bazali ko potana ce que ce baso na papa bana aoki mambango yeka pa na biso ipa nanga na mobali nanga nzoka ndaza ndeli kanga mobali nanga donc tozo pesa ba conseil mobali nanga akondana ka mobali na ye aza fujo mwasi aza bien mamsu mwasi nazo sala ye yoku to sala kanga ngote aza mwasi malamu atika ye mama Irene na ye ko apprendre yepe muta influer saka copine nanga abenga na mobali ne na ndaku ndenge mo pe idéologie na copine nanga latisa nanga pe na benga na ye mama Irene na bimi zoba mais na pesi nzambe merci na ye ko betaka lisolo pona kola musabasi soko za na copine mo bwana problème na mobala zo pusu kala mabe yaya faut réfléchir bien copine nanga zeka na langage mabe mbali na impoli aseka na langage mo camarade nanga so na psika to so na mobile nanga benga na ye ngana benga na oya ngaka pona makambo ki impolte so ngana kokango te so ka so fingo benga na ye nga utanga ze ko finga makoma ki na niveau te benga na ye pour camarade nanga bende ko laksanga ki alinginga mingi mama Irene nazaki zoba tanga zo bananga benga na ye nga pona nga nazo mona ke no camarade aza na souci na ngande mobile zo manquer respect nzoka ndaza likango ya mobile nanga ya kala mama Irene ye libani soki kufa ezalaka pona mobile nanga mama Irene to ko apprendre ngo aprenga na mobile na ye ke ye libali kufaka po azako bana mobile na ngai ngali pe libali nangi kufi po camarade nanga bazaki na ba programme nango ba vendre sika moko parce que selon bango bolingo na bango esimbaki couple na bango ezaki génial par rapport ya ngana ye donc fallait ba vendre na bango bongo mama Irene epesi pasi naza choqué non beta liso na passe lokola mwasi mais pesa conseil ba camarade bayaka na ba gentil belé bolingo belé langage kaka moko ngana ko iko trahir yote ngana zwa ko lokola ndeko na ngai mama azalaki na maloba kitoko apesa kinga ba assurance nyose ya bolingo ki camarade nzoka ndazala kindoki yamba baka muta ko boma yo moto boliaka na epesa conseil na bandeko basi toza basi ya mabala toza la maele na mabala soko za na camarade moko ayela koka makambo bengana mobali na yo ya fosa la très attention nzoka ye libaya ne kufaka pona mobali nanga babandaki makango na bango kala mama Irene baye kobota na kobota epesi pasi yango partager lisolo kwa na landa ko mama Irene bande komsuba te yama soki za na camarade ko pese confiance à 100% te confiance bolingo nyonso faut contrôle les armes mère nazan qui contrôle à côté na chambre nanga asala ka nyonso na ko apprendre babanda bolingo kala na mobile nanga epesi pasi epesi mawa ete ya biso partager like vidéo s'abonner na Irene Masiandoki ndenge na lobaka soki mwana motazongi te tokutani mbala sima bisous bye bye. Tisha service. A service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère babenga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya makambo nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kusama o nazika o na luka mutala mbelangai c'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. Tout le monde va traiter par aye alami pena libala na yobilo ko kite mais yaye ça toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango.